toujours vivre le bien TV bilile le kamalo bana ebele DMTV toujours en avant. Balandi ya DMTV mbote nabino esengo eza toujours na ngambo na biso poto yebike boza ebele o boza kolanda chaîne YouTube nabino DMTV boyebi kaka e memelaka bino masolo ya actualité mais tout ça kapé ba analyse na ba réflexion sur ba sujet d'actualité ba faits sociaux tout comme ba réalité ndenge toza ko observer na mboka na biso na République démocratique du Congo ndenge ka balobaka tambola mukilo mona makambo na RDC makambo ezanga kate surtout sur le plan musical boyebi kaka to tambolaka sur fond ya polémique makasi ya actualité na ndenga ndule ezali que boyebi que le 18 décembre ezalaki date moko oyo penze koti na kati histoire et musique na biso parce que deux grands artistes musiciens ya mboka na biso ba bimisaki ba album na bango Fally Ipupa Aigle Mobutu ya bimisaki Tokos 2 na kati wana biloka bien zali ba mai ya bien eza vraiment na kati ba featuring ebele notamment et surtout nzembo oyo ezako yoka na pena mingi oyo ezali featuring asali na Daju boyebi kaka petit frère Maître Gims wana bana ya tuna jana na boyebi kaka mais na même date wana ya le 18 décembre héritier Watanabe moko ya ba héritier pe ya Wenge héritier ya clan Wenge ye atikala ki pe simate abimisaki en tout cas album na EP mi ange mi démon ils a double album toza na mi ange tozali pe na mi démon et justement lelo tolingi to beta mo mokeli solo ya héritier Watanabe boyebi kaka nde tolobi musique na biso etambola toujours sur fond ya polémique tango héritier Watanabe alongwe na Wenge musique à maison mère en tout cas esalaki polémique bana manzaka manko iba sepela kité bana maison mère ba sepela kité pourtant lekisaki pena jeunesse na ye tamingi na kati ya Wenge musique à maison mère et pas iwapi azo qui a bénéficié qui d'encadrement na Werason mais na moment ya kokende lokwa séparation ezaka toujours dur et salaki ke ba relation na bango comme qui un peu tendu ba relation na bango ezalaki vraiment yakobeba mais na moment tozoloba na moment au mi ange mi démon et bimi relation entre père et fils eza au beau fixe donc héritier Watanabe relation kitoko na père na Werason toyoki d'ailleurs ndenga dédicacé na kati album oyo pe a mi ange mi démon mais mingi na kati ya générique justement dans le titre wana ya mi ange mi démon et pas wapi toyoki na cri oyo ça justement pour ça un peu polémique parce que cri wana toyoka ngo déjà na album ya brigadier Sarbati abokango déjà moi muke kala mais na cri wana kaka ba bongolengo moi muke baye ba changer moi maloba Werason na zui libanga na libanga na ndenge ya mukete mais wana za libango toujours na générique on peut comprendre que générique wana tango basali yango na moment oyo Bercy mwana alongwe tango Bercy mwana alongwe abwakaki na kata générique wana sali lokole créer neti moi vide fallait ko longola mungongo wana Bercy mwana dans l'entretemps ambulance waza animateur wa utaka na kata Wenge musique à maison mère ay ko sala pe retour na ye Oberka et pas héritier Watanabe tango balongwa ki bango nyoso na barnake ba musicien mususu ba décida ki ba kende ba sala moi Wenge na bango mais simbité côté ba kenda ki ambulance abeti chita simazonge pa Watanabe ça tombe bien azongi pe na moment moko oyo ke Bercy azate sali ke héritier a récupérer mbala moko azui ye asokola siko ba biloko nyonso to ya Bercy Watanabe nde toyoki générique wana to sentir moi poids moi kilo na générique wana pe libanga ya Werason pe toyoki yango mais le col album wana salemaka déjà ba studio kotaka déjà na époque oyo héritier Watanabe azaki na polémique makasi na vie na Werason et nous avons senti ba clash na kati ya album wana notamment na nzembo oyo ma seule raison nzembo eza dédié na tête tendai maboko banque na kati ya nzembo wana to sentir ba mabanga mususu ke héritier Watanabe pena abwakelaki Werason na ndenge moko ya bien te nous avons compris que contexte na moment asalaki nzembo wana ezaki contexte moko ya koyoka na te ya polémique entre ye na bana ya Werason na Werason ye moko boyebi ke na époque wana Sankara de
Punta Zalaki peut attaquer héritier Watanabe fort, mais comme Nzembo c'est Salamaki déjà à niveau à studio moyen, il y a le sous Zalaki te na générique net au sentir moi muke logo ya sika nakati, mais Nzembo wana neti ma seule raison parce que yango to miki kolanda moi muke to sentir libanga réservé na wera son to ko kapé libanga modèle abwa ki peji même piana nakati Nzembo wana et l'axibiso en tout cas que ezaki na période pena o guerre ya laki makasi entre héritier Watanabe na clan ya Wenge Musika à maison mère nazo proposer bino boyo kana no extrait muke kaka juste muke juste le tambo kaka moi libanga ngo to soloba o héritier Watanabe abwa keli wera son et bongo to zonga bo sanga soki nakosi makambo Nzembo matoi na bino nde koyoka et oyeba ko juger. Je rappelle que vous avez la chaîne YouTube na bino DMTV et bien évidemment sur vous en abonné t'es mis abonné na chaîne oyoko boss na pété ko activer cloche ya notification et ko bimata encore ko s'abonner ko permettre na yo rataka souté ba prochaine vidéo to oyeba ko tia. Alors suivant cet extrait il y a Nzembo Kitoko ya hérité Watanabe ma seule raison, chanson dédiée à Ted Tendai Maboko Bank et pas Iwapi moi dédicace mon ko na ndenge ya crèche ya wera son ezali to kango et nous nous retrouvons tout de suite après. Maïma Nasoyo pe a contraté Figlio del Rey Nasoyo pe a contraté maître tété Mwana mobali anela kate na nyako sabino bongo Jésus pera botika nga pena lela Nzoto sila nga ye na koma kokondo nzoto na anga. Voilà, boti koyoka mo extrême ke wana binomo boki maloba ngonde héritier Watanabe alobi héritier alobi boyi na maloba na tam su échappé bino mais je crois que tant on a répété maloba ngo et permettre na bino bozonga c'est autour il y a 2 minutes 25 secondes 2 minutes 35 secondes et pas wapi héritier Watanabe alobi boyi ayembi boyi mwana mobali alela kate nani akosa bino bongo et toki bana na ye ba ko zongisa na ba ko zongisa ye donc nani akosa ngo ye yango nani anga bikombo ti aka wera son bongo sa nani aloba mwana mobali alelaka te nani aloba yango si ezaka wera son papa ya héritier Watanabe suki wana take musika alobi Jésus plaira botika nga pena lela nanga wana zo lela ni na lela bolingo na ye. Belle chanson chantée pour Ted Tendai au Babenga Kamaboko Bank. Titre nango ma seule raison. Na Katanzembo wana autour il y a 2 minutes 35 secondes. Boyo Kamaloba wana Werason au héritier Watanabe clashé père nae Werason parce que Werason nem talaro lo bango mingi au plus fort il y a polémique entre ye na de konaye na master nae Jibem Piana mona mobile ale la kate. Vous voyez que Werason a monté à pipi mingi donc il souka nonga bongo ba donc Werason da loba yango pe na katante mon po héritier Watanabe talisa biso qui a clashé Werason réponse ya ba musicien na ezali ye yango nani Werason donc wana to comprendre que zaki na contexte moko ya polémique makasi entre Werason na bana na ye notamment héritier Watanabe et sali que toi que mon rapprochement entre héritier Watanabe na Jibem Piana to mona ki pe ferego là ko se rapprocher na Jibem Piana surtout on a peut-être couper ça Werason temps parce que mais na minute to zo la relation entre Werason et héritier Watanabe ça au beau fixe depuis kaka mère naïe ici de Jiman Pata. Je parle là de maman héritier musicalement parlant parce que avant d'appeler la parler à Werason boyebi et donc tanga koufela ki oya maman to mona ki héritier Watanabe malgré ba problème ba la ki nango asiaki na matanga wana sinyaki na etanga koma ki passe saluer ki pe Werason déclenchement koyokana ezalaki à partir ya wana mais Nzembo ici lamba maki déjà et d'ailleurs libanga wa koya ko boaka autour ya ba 5e minute à boaki Jibem Piana papa chéri et ko confirmer effectivement qu'il y a clashaki Werason pe rapprochement na Jibem Piana zaki quelque part pour le sa Werason moi mukepe moi akanda na proposer binosko boyo kalisusu extrait oyo boyo kalibanga oyo héritier Watanabe boaki Jibem Piana libanga mo pe kitoko 3 en tout cas oui ça lui plaisir na Jibem Piana mais oyo bana wengeso ba oké pe bango kanda mais je signale que ça là qui avant héritier Watanabe bongisa na papa na ye Werason ndenge lelo relations allées au beau fixe les alliés vraiment kitoko papa na héritier Watanabe à lobby on a proposé bino boyoka. Je rappelle que vous avez la chaîne YouTube na bino DMTV yom tozana na abonné te ndeko nanga ozozelanini s'il vous plaît mi abonné na chaîne oyo ko suka wana te activer pe cloche ya notification et ko apparaître dès que ko s'abonner ko permettre na yo on va te souhaiter ba prochaine vidéo to mettre en ligne pour na yo suivant héritier Watanabe papa na héritier na et nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après.
Mantombolo Fachube Beton Chilombo wetu Before Biselele Papa chéri j'ai bien la papa Daïda Mokonza Bawenge Kwabi Etenai. Voilà, de retour, hein, Boti Kolandawana, deuxième extrait, Yamuketo proposé Bino, je rappelle, hein, les extraits contenus dans la chanson Ma seule raison, où ils allaient dans 4 albums, où mi-ange, mi-démon, héritier, Otana, Baotaï, lancé 18 décembre dernier, hein, Bobi Kebima, qui le même jour, na Tokos de Yafali, Poupa Aigle, Mobutu, Moko, artiste, Amakasi, Yamboka, Anabiso, fier de nos artistes, hein, Bobi Kabangoba, Otombo, la drapeau, Anabiso, Likolo, na 4 Wana, Ma seule raison, dédiée à Tête Tendai, hein, au Babenga, Maboko, Banque Boyoki Libanga Liboso autour il y a 2 minutes 30 secondes héritier Watanabe à Boakeli Werason Mbokela donc tout le bagage Libanga Melandenge à Ibokami na Mulilo à Gangi Ai tu ebi kezaye esika oye alobaki nani aloba na bino ke moi mbala la raté na kosa bino bongo et bana na ba répondre ye ango biso tout comprendre que ezali kaka le roi de la forêt mais dans l'entretemps quand Nzembo wana autour il y a 5e minutes ayeko boka pe jibem piana qui est boyé papa chéri jibem piana papa na Daïda Mokonzi Bawenge problème de sora suka gata na papa na Daïda lenga le kalango mais wa bakisi Mokonzi Bawenge nde problème pour héritier Watanabe azala ki na ngambu ya maison mère tangu polémique ezapna makasi entre BCBG na maison mère mais histoire héritier peut se tobi tozonga moi muke toko se rappeler que héritier za moi na moko ya muke petit moko boyo otanga koti na monde ya musique abandaki ndela wenge BCBG jibenda zwa ki enanu mais seulement Jiba Salelaki, Penza héritier Watanabe, on ne connaît pas les raisons, mais est-il qu'héritier Longwaki a Ekoya et pas Yahweh Rasson, c'est maintenant et pas Yahweh Rasson, débat façonné pour Koma Oyo, Azali Lelo, Watanabe, Nde Tuebie Kaka, Cosa Nostra Motona Tembe, Oyo Lelo, à l'homme des défis, à ce défi, Mouta défia, ba combattant, même si ba combattant, ba longa qui est, mais Ezalaki déjà, et l'homme Mounene, parce que les médias ont parlé de lui, hein, surtout, ba médias à niveau à France, ba Tangi Kombo, artiste et musicien, héritier Watanabe, une fierté pour notre pays, la République démocratique du Congo. Donc voilà, moi le côté qui tout échangé nabino, moi réflexion mouké par rapport na moi auto constaté l'ingo le baka que loi à venir te bagater certaines choses tout ça lelo parfois tout ça la ngoka na ba réserve pour le bio comme bater relation na évolué na mutu alors que yo déjà dans l'entretien se posa qui acte moko boye moyen kolongo nango lusu ezate to moni héritier na 4 album na même album a bois qui libanga moko we rason na sepela nango te d'un autre côté a bois qui peut mususu we rason na sepela nango changement wana ezola kisake relation batu évoluer yango to sera toujours moins prudent mais au-delà il y a moi aspect polémique auto relevé à ce qu'on doit retenir c'est que album oyo et les albums moko bien en tout cas je crois que boyoka ba titre na kati bo miko savourer yango en tout cas nous avons apprécié tant sur le plan il y a texte na yé moko voix na yé parce que la voix d'héritier ezaka ndenge zali wana et changer te bien gros c'est un garçon qui chante très bien en même temps c'est aussi un bon danseur il a réussi du côté générique et du côté il y a des chansons on se rend compte hein, qu'au-delà de la chanson désolé où il a proposé que déjà il y a d'autres chansons où il pensa ils ont mérité qu'on a la paix chef d'œuvre de kaka jibem piana lobaka hein chef d'œuvre de donc bravo à héritier Watanabe toebika qui public na yo continuer que consommer en que vous allez bien puisque biloko yakati ils a vraiment ébellé to continuer que se focaliser sur polémique mais également œuvre en moko les textes où ils a contenu un kati album moi je crois que ça bamaloba moko ya bien on sait comment l'artiste est rigoureux côté ba texte na EP hein, donc je crois qu'à travers kana ba parole moko ya bien pour abimsa toujours biloko moko ya amalonga voilà to komi na suka ya liso na biso soki bo sepeli botiki la biso moi like hein, mais soki bozali pe na point de vue na bino ya ko exprimer botiki la biso ngona commentaire hein, est-ce que to fingi mutoa to fingi te loba bless bula est-ce que na lobi mabeto donc mutoa fingate hein, s'il vous plaît moi réaction za nango solo li au petit point de vue na yo mais pas d'insulte hein, s'il vous plaît parce que biso to fingi te éducation na biso pe kotinda biso te to kende dans mantela ya abongo mais en même temps yo mto zapena na abonné te ndeko nanga mi abonné na chaîne na yo DMTV ko bossa na pété ko activer hein, cloche ya notification hein, donc en cliquant sur cette petite cloche qui va apparaître une fois que ko s'abonner ko permettre hein, bien sûr au rataka te ba prochaine vidéo to mettre en ligne pour na abino merci encore une fois pour avoir accepté d'échanger ces quelques minutes nabiso hein, to kuten nabino très prochainement hein, soki nzambe abateli biso en attendant portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.